alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.
mosusu na kolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela wekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te na kolanda bobisi nzela na yo nanalakisa banzela ya solo obele la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela ekosalaka te se nzela na yo bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosingi ya babo mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayinibanga avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi olobi na ngai batie liboso na yo basolobi na ngai na bo ekososola ete ye ezali fomo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa nzela na yo eza nzela oyo eza na assurance ya avenir nzela nzela mosusu te na kolanda obelisi nzela na yo nanyalakisa na nzela ya solo obele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosingi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi azalaki mpati oyo akongaki nzela asotikaki lola ye okiti kaka mpona kolakisa David alobi l'éternel est mon berger nzambe bateli mpati oyo amemaka ngai esika matili ya conviction na koyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te ntango ya pasi makabe na yoki kolenge na mayo nakabela yoki bolenge na ngai tala nanga nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza ndenge aleluya nzela na yo etesepaka te
la kolanda nzela mosusu te, la kolanda kaka sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.